Colonel Mimi azala. Makambo wana tu eleka azala. Mwana Ntsoka ejipeki. Jibe mpiana. Boss, limbisangai. Nina loba yo jipeki ama. Yo pa bongo. Te yo obakole. Tolobela jibe. Ye. Jibe. Mwana Ntsoka toro. Mwana Ntsoka Mwana Ntsoka nalingaki ye mingi ye. Mama. Mwana Ntsoka Mwana Ntsoka toro. Papa chéri. Colonel Mimi ayeba tu wana zala. Surtout makamonge banda. Baseri ya les poissons, combien de parties? 3 parties. Bandeko. Colonel Mimi. Botalega lelo. Bote zali. Bongo kanisa Colonel Mimi baseri ya les poissons, combien de parties? Azala toujours, bisika na zakaka. Kokipe makambo bana, jar na famille. Mais ye, azala. Baye bani pe na papa chéri kitoko. Na Mwana Ntsoka, petite sera mo confia. Mwana Ntsoka pa Colonel Mimi, aza mwana te a petite sere. Azala. Bote ba papa, ba mama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Les deux komio bakanga jibe mpiana. Oh, lelo foko funda na parquet. Colonel Mimi aza toujours wana. Émission oyo alanda kiango mobimba. Na TikTok azolanda bino toki toko ndenge bozoloba. Setozo beta Colonel Mimi. Atala soe komune gobima bazolobela ye. Bien sûr Colonel Mimi nga na golobela yo. Nga na bossa na kayote. Surtout na zo coup de foudre na yo. Poza penza bebe. Mais bon, awa ki bebe te. Awa nde. Les poissons, combien de parties? 3 parties. Et après wana oelandaki na mataka na mpunda. Na yoka kelengi. Na mataki na mpunda. Papa chéri. Tout d'abord na pesa comme papa chéri. Mwana Ntsoka sito yoki. Mutapesa kombo Mwana Ntsoka. Ye moko. Mukulu. Atadi bana tubaleka. Atadi Mwana Ntsoka na dinga kie mingi. Mama. Mwana liboso na beta mai. Alongola baze miebele mame. Mwana Ntsoka toro. Wana stoki mutapesa kombo. Me yope ozana makambo zo bomba. Po yonengo zaki muke wana. Donc, jibe obengeka papa. Po benge grand frère. Président Simba te. Batutu
okutu baza mike ke jibe oza kobenga ba papa. Donc obenga ki papa. Papa chéri. Mwana tsuka colonel Mimi ozalaki wapi? Olingi na comprendre yo? Bien sûr nazo comprendre yo colonel Mimi. Yo lela pe loyenge. Yoza colonel avec jantas. Colonel moko penza na katia. Loyenge penza chaka mutuba kata. Tout d'abord nena yeba ke yo soko ina na ndule koza colonel. Potango benda ka bote. Obeti ba plante to tie barasta. Obeta mumbafu. En direct de Mikili. Tala siko nzoto. Colonel Mimi tanga zo bina repoisa ko. Tala. Colonel Mimi azala même jour à kermesse wana. Ya tala ngona TVT. Ya zala wana. Azana service te. Mayaki loyenge. Abetela pe mwana ntsuka maboko. Azonga pe na biro kote esprit. Alobi na salaire. Mais mwana na mbula boni. Colonel Mimi atindi batu bayeba. Aibi mwana ngwana 10 ans. Colonel Mimi akali kileli kamba kosala sikoyo. Mais soko atali nzembo eri tozo binango. Des poissons, combien de parties? Pour colonel Mimi. Yazara penza na kota wenge. Kota jibempiana. Doye penza ratarabilo kwa mukulute. Colonel Mimi a souffrir, hein? Côté au sentiment, côté enquête. Ndenge makambo ekundama nango wana colonel Mimi aloba alleluya. Nie makambo esili. Bopa nanga papa robo esili ya. Me batele misiango na batu na réseaux sociaux. Colonel Mimi awa sozu ba problème, hein? Do yo zana ba problème grave kolega jibe. Poka oyoyo. Eza yo ya. Po bébé Francia. O pese ba conseil no. O peksa mibeko a chanza modèle. Mais bébé Francia pe modèle a baksa a chanza modèle oyo lingaka. Différente na mwana tsoka. Po yepe bakomo tiechi na ba Côte d'Ivoire. Aza bébé le plus fier. Bébé oyatonda fier. Bébé oyoyo. Azo continuer soko toujours ko sala makambo yo peksa kie. Ya mikolo. Oba mema kie kuti na nkate yaki na ngoloko musoswa. Bana tuba memaka bango na bakoko na bango mibali na nkate. Bataka kutu kate avandele tolomo. Mais oh bébé France azo sa mikolo yo. Plaquité na tonton Serge na France. Ivoirien. A collé vidéo na bébé France. Quand ça tonton Serge yana siksa danser. Ba beta kutu bagagi na grâce mbisi. Bon, colonel Mimi on a problème, oui. Pendant ngai tenga papa robo na o comprendre yo. En plus très bien. So na osa l'émission oyo pona avertir yo. Bato ba osa l'émission. Basaka oyo kanga bilongi te na mitifa. E bele TikTok eza yinda. Yeba na Congo Brazzaville bango. Bazala bato ba ki benga. Mingme ba bato ba commentaire.
bato Congo Brazzaville bazaki mingi bato ba page Congo Brazzaville na Angola Mexico bato Congo Brazzaville na Angola bango pe bakoma ba chroniqueurs na TikTok ya rando pe lisusu mama siko mboka nini ya mboka rando. Alors numéro 1 Zaïre avoke na Côte d'Ivoire lokola toza biso na biso donc bako débattre ka makamba Zaïre o comprendre bango tupe bayindisi donc colonel Mimi bazo débattre makambo yango na bato ya Zaïre bato ya Brazzaville bato ya Angola kala te ezokende Côte d'Ivoire kala te ezokota Côte d'Ivoire po demera osala na français toza na bato ebele baosala na français ekokende colonel Mimi wana problème faut résoudre yango faut résoudre yango colonel Mimi po bato oyo bazosala bémission modèle bazosalela yo eya somo boyo te bazosalela JB bazosenga déjà aide na l'état bazosenga kuti aide te bazoloba l'état gouvernement autorité bosala likambo déjà donc bazoloba na yo baoyo bazosala bémission ata bakoshoke yo bango kutuka mwa bien me baoyo babengaka sikoyo na makambo ya JB baoyo bazobenga baoyo mpe baoloba makambo eza choquant baoyo mpe baa na posa kolia JB mobesu eza bamama bana mpo na kolera bana na bango sikoyo bamama mosusu kolera bana te me kolera mampuya bango baya bamampuyiste bapapa misusu mpe mpo na kolera bana na bango na ndenge makambo yango eleka bongo misusu susu mampuyiste mpo mampuyiste na bakaya boye bazaka na kolera kosakana te mampuyiste na mwana mwasi oyo yo aza na mutu me basatisfaka ye te mutu akosatisfaire ye mpe aya te achange 3-4 pamba bazaka na kanda kosakana te na bakaboye nyonso te mingi bavanda bango kalme moke baoyo bazobenga mibali lisusu oyo mpo basala amour tala difficulté lobaka akende na ndumba bango mpenza kanda kosakana te misusu na bandako na bango so bapasoli télévision bongo sikoyo aza na difficulté basi asuma mpuyiste abetaka savon aza susu na eloko ya moke wana soko akoti na live bazokitisa ye mazomata bakangi ye mikro me mikro efungwami donc colonel Mimi makambo eza minene lokola yo yaki obimaki onga mpe mamimi ya makambo minene nzembo wana bayembelaka nkolo na ser lor bayembela yo te me yo bima ngai mamimi ya makambo ya minene oyo etali bajar oyo etali bana oyo etali bafamille ngai mamimi ya makambo ya minene likambo minene yango oyo makambo ekosila boye te
tout d'abord tant que journaliste à YouTube bana osala émission pas yo salon ngoko sidika déjà so batenga kombono mais siko batangi na nu kombono te kaka bato bazo benga na ba TikTok bazo mata ce ka moka tangi kombono obi ko longwa police devant mutu moko ina logique des choses po bata logique pe bazalia bato bazo landela pe loi na ndenga malembe balia bo malembe te po makambo eza malembe te ya malembe te eza moto siko colonel Mimi oyo ebali na jibe mpiana mokolo oza mpe fanatique na ye bolia mpe bomela mwana ntsuka petite sere na yo siko na Grand République du Zaïre obandi ntina bepoka bashina Rambo oza na 20 ans d'expérience na la police ozo ba médaille ndenge na ndenge au travail quand même n'Interpol alors colonel Mimi Poyo le colo travail na Interpol dossier ko oti na même si la poto colonel Mimi natangi kombono teke po bato na bayeba ki yo zali tete pona prévenir yo bato wana bayebi yo menano batangi kombo te tangu ka bakotanga kobangela no ba journaliste ya YouTube te ata bakronifwati bangela bato ya TikTok surtout ba o bazo mata mwana mwasi ya mampuyiste oyo atondaka te mal bilengi ayokaka surtout oyo babwakela mbasu deja na borango mama c'est quoi mata na live na basituation ya boye tika ozomona basituation ya Mike Kalambai wana kuna madami na ye soki TikTok ezala ningo zape somo mais tala siko TikTok ezala te tala ndenge ezalaki somo siko bango baya couple bongo oyo bazo benda penza bazo luka colonel Mimi osala siko yopo bina de poissons combien de parties osako na ba souvenir yo na mukulu ba photo obina liso mataka na mpunda baseli yango pe yoka yo bilengi awa bapoto pe pamba na kati ya la police bato to banzima te koza policier baotala beauté na sourire kobanda na elongi ntina sengamba mwasi atonda bon siko toana makambo ya kotonda te beauté na ope te toana makambo ya avandaka na kiti akataka makambo ya bana mwana ntsuka aza na posa te bakanga papa chéri yaza na posa ya dommage d'intérêt oui ba préjudice moral eyali na kati so tolongoli nanu nga na longoli te eza nango kaka me tosali neti tolongoli te me tobombi makambo ya komata na mpunda kaka makambo ya kobotole mwana kobambe parfait na semeki kokotie na lupangu te wani ali préjudice moral mama ya mwana kaka na likambo wana aza na posa aza kuna posa te
loi faut senga dommage d'intérêt. Si comme mwana tsukape dommage d'intérêt à l'elinega ba kene poto. Et ça moins cher wana. Na makambuto à Sibir. À Sibir, hein? Na lobi à Sibir. À Sibir. Yom toloba le poto bio yebi. Pour yoka oh papa robot, o lobi bêtise te. Ga lobi makambuto à Sibir. À Sibir. Eh. Mwana tsuka à Sibir. À Sibir. Préjudice moral. Oui. Et ça n'a pris nango. Tout d'abord, nga sina sengeli. 200 000 euros. Pour na préjudice moral wana. Tribunal na sina sengi. Nas avocats international. Nanto koti na makambu ya. Ah! Mwana tsuka. Do yona 11 ans. Aujourd'hui, déjà bord ya papa chéri. Bord na ngwane. Ne héritier. Ya papi mboma. Na zolo baba boro to mone. Ezani tenani. Bon. Problème ezate. A goza ane mukolo na yo me bord. E goza na ngope amona 12 ans. Bon, atesa ya mukolo. Dengi mukwe. Gamwa nanga na 14 ans na mone tolo mone. Na mona ki aleka ki ya bakamaradi tu na tambula na bangwa. Na 14 ans. Aleki bango pente na mezira muke. Ya somo. Do tanga zo kopi na mundele nga tala gelonga ba kopi na mindele te. Na tala ga bano yo. Bazo supporter tolo mamwa nanga. Pour na 14 ans, il déjà zobeta ba petite. Ngala zana ngo d'accord te. Na linga bando utiliser et tout le monde na ba 22 ans, ba 25 ans. Mais bon. Na zaki sous na contrôle la famille te. Et agi ndenge musoso. Donc, mon tsoka. Ah. De bano ba 18 ans, 20 ans. Donc, ah oui, on comprend. Donc, ce tata, moi, je suis 20 ans, moi, 25 ans, tu tata, moi, je suis mike. Donc, on a sekuna. Ambo, eh, tata, on kate. Tata, on kate vraiment. Ah oui, quoi. Et tant que na mona mwana nga leki ba master nga tout. Bon bana mibali to na mona mutaka na bangwa tozo sokula, tozo subanga na otala eh. Tozo sokula ensemble na ba mindele ba tutu. Tina komi le na 57. Mwana nga na 14 ans kai bangona etolomo. Dona César na ngo différent. Ah OK. Pone ngana lo bagi papa chéri za ko bomba penza mwana yo. Mwana ngo pa okima te. Nzoka nina comprendre. OK. OK. Aïe ouais. Aïe. Epa. Bokili yango. En tout cas penza zali lengia. Yango pe bino bana basi. Botika ko timu na madusu na bino komaka minene. So se ko munene kanga magate. Ba oba ebisa bino ke loko bezongisa nzote zong. Ba wana ko basalaka ta onka sali akangi. Pe basalaka neti bino te. Siko boko timu na timu lango bongo. Mais po batata musuba dinde.
Hein? Bino bataboye tiboko mona o okelinga mona papa robo. Pokia ne tolo masomo. Libulu no timula okundango yomoko. Kene batonga yo basalo BBL. Oh. Colonel Mimi, yayo timula tia. Yayo zana mesure. Ok. Zope makambo ya ezapona yo. Mwana ntsuka. Kwanga fio chimatiti mingi. Dota ino muke wano zana ngochilelo nzoto mike no wana. Nzoto mike. Bokonote. Mwana ntsuka. Mwana ntsuka. Obano gelenge, oui. Eza mabe makambo basala yo. Meso kanise lengi wana. Me poni obenga keti lelo praise. Praise o memi batu moso na poto tikinga. Praise. Poni obenga ke president. Ngaye. Mwana ntsuka. Benga eta sheriti. Ata bozaba ex, tout d'abord bokabona te non? Bolobaki ke bokaboni. Bolobaki te. Bobenda na me bokabona te. Hein? Kokabona penza fo lobaki to kabwani. Esidi. Aïe! Mwana ntsuka. Bon. Eza makambo ya yoso sute. Et comme makambo ya. Colonel Mimien. C'est tout dossier à makasi boy. Colonel Mimi. Et ba collègue noté na poto. Tout d'abord bozarana bango no. Ba collègue na poto. Soy di kamba mutu mo yebana. Bango. Ba bossa na makambo tu bazolandela kango. Do soka jambio ka lelo. Atali makambo eza ba secret confidentiel a bombiango. Siko o epekisa minango te confidentiel te. Wana ava bimazo zela ba journaliste batona na nzela. Na porte. Tanka batondi ya bimi. Aosa ni talingi ba journaliste te. Alobi na répondre na ba question na binote. Wana ba journaliste batuna ba ndenge nini. Alors sima lobi. Ngala za police eza biloko mo banquete eza nanu. Donc naza na rien à dire. Mais yebisa biso yaki penza. Le kola wana epekisa minango te oui ayaki na appel na ye. Toi tindi ba avocat na ye. Je vous remercie. Wana bimina ba journal tout na ba télévision. Enquêteur robot mutawo mema makambo yango. Siko mama Mimi. Colonel Mimi. Yo makambo yo. Eza bezite so obi okikanga batu. Soko landi dossier. Ezo sa musana yo. Ba RTNC, ba RTGA, ba télévision Brazzaville, tout. Faut balaksa yo. Balaksa maman Mimi. Azo mena enquête. Ya poisson à combien de parties. Na mataka na mpunda. Ayoka gelengi. Gu. Sukari sukari. Ga papa robona sala nini. Gai na sina lobi. Makambo batu ayoka na bilengi. Gai na itali ngai te. Ka lobi ka penza pona ma Mimi. Colonel Mimi. Pona mwana ntsuka na oya ye mubali. Oh. Mwana ntsuka zoli la bapasa ayoka te. Mwana ntsuka bilengi. Diego kao na ye papa chéri. Ye pa bota na ye. Mwana ntsuka toro. Papa chéri. Yango pe banda divorce balaka teko. Nzoka zana mwana ntsuka na ye. So pe dando
Papa chéri penza zulaki mwana tsuka ndako lupango asombelaki ya solo. C'est que mwana tsuka abanda ko dekone. Abanda ko sala makambo ya ezanga tina. Ah oui? Po papa chéri denga zulaki ndako asombelaki ndako oyi mwana tsuka yimo alobi. Sima babotoli yango te. Papa chéri penza avancer makambo mwana tsuka Donc papa chéri penza sa femme mwana tsuka. Mais koufeli nango pete papa chéri. Wane yaki bomwane aza toujours bébé. Aza toujours sukali. Et puis papa chéri mutakangwa zate. Ah oui. Colonel Mimi mutakanga makambwana. Ye moko fan na yo. Bato bakota concert na yo bangwana ba procureur, ba juge. En plus na moko alelo. Mokonza mboka Fati Beton. Ye makambwana kipango te ya tika muna muta kipe makamuna ye. Même ye moko tsu. Poisa likamba beng saka gouvernement mobimba ba voter loi. Donc ya sa dictateur te. Donc makambuno et ça dépasse. Azana posa bakango mais akwa jirta otika justice. Dos à l'aise. Ça c'est nga papa robot bena kangio. Ponga so na komi président bien sûr na posa nango te. Na linga ngo pete. Ngana kozaka dictateur. Da kangio mais pona temps ibelete 5 kaka. Mwana tsuka yepe na kangie. Mais la kangie na résidence nanga privée. Ngape fona ka gu oyokaki. Oui. Bande kona soki sawa botika na malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.